Ingeta, 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 la famille, Bokota, 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 ye, bande konanga Bokota, matière sur matière, dossier sur dossier, affaire sur affaire, bande konanga, ezali makambo, eza ya somo, eza ya koinda, eza ya kobeba, nandenge moko ya somo, nandenge moko penza ya pasi pe mawa, nandenge moko ya mokili o tulobaka biso moko mokili mawate nandenge moko ya somo. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga kandenge toyaka kandenge toyebsaka bino toujours et encore que non soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moyen ya koya koloba ezate moyen ya kobetela sete ezate moyen ya koya kobetela lisolo ezali te toyaka toujours soki matière ezali soki makambo ezali soki ya kobeba ya koinda ezali yango bokomona biso na pete nyonso pe tokoya. Bande konanga lelo toye na makambo oyo ezosala pasi oyo ezosala mawa concernant comédienne na biso na kombo ya mama Esther. Bande konanga na bandi ebela batu toyebi mama Esther ebela batu tosipilaka pe na ndenge ajuaka pe na comédienne na biso na papa Jacob. Bande konanga makambo awa ezali makambo ya mikete, makambo ya moto, makambo ya koinda, makambo ya kobeba, makambo sur makambo après libala na bango nini ekomeli bango bande konanga. Avana ya kokota na mozindo ekozala mwa malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na mama lisi mpito ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na yemoko la parisienne ya tongo madame Judith Diampovisa. Bambote nanga na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international tonton Amos Kazadi, sans oublier madame Naz Kazadi, nandenge moko ya kitoko pe nandenge moko ya malamu. Voilà, bande konanga lelo toye na dossier ya mama Esther Ngalassi, mama Esther Ngalassi. De l'autre côté toye pe na makambo ya libala ya papa Jacob. Bande konanga tolanda nanu sport na zozonga année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobali esalaka te pe eza mokie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavker bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama
yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand ndenge tobete la rabino masolo, batela santé na yo, soki oko bate la santé na yo te, mutu moko te, akutikala ko bate la santé na yo te. Yango ezalaka toujours ya motuya, eza toujours ya malamu, en tant que mutu, koyebaka ndenge nini ya ko bate la ka santé. Good news, bonne nouvelle, sango, ya malamu bandeko nanga, Gavker aye na ba solution, ya makasi, Gavker aye na solution, ya malamu, concernant surtout makambo ya mabota. Toyebi ke ebele ya ba couple lelo bakabwani, ebelo ya ba couple lelo bapanzani. Pourquoi? Parce que moi si azokoka kukumba zemite, mobali pe de son côté aza pressé à makasi yepe azala na mwana yepe babenga ye papa, mais malheureusement quand ndenge boyebi vie pe eza na ba réalité yango Gavker aye na ba solution ya makasi concernant makambo ya mabota. Pona ba information ya malonga bo benga numéro oyo ezosala ba défilé na ba bande d'écran na bino bakozala en contact direct na bino concernant surtout et encore makambo ya mabota. Voilà. Bandeko nanga tozo beta lisolo awa ya mama na biso Esther Ngalasi ebele abatu totati komona libala na bango ebele abatu to sepelaki ebele abatu kande boyebi congolais azakaka mutu bandeko nanga. En tout cas sans plus tarder na ko préférer na nous na tiela bino moi vidéo kaka ya mukuse ya mama na biso Esther Ngalasi bo yoka nanu na moi ba propos ya bandeko mosusu nga na zozo nga nanga sima kaka pona ko ya ko continuer moi analyse na biso ndenge et sengeli tolanda nanu la famille et on se retrouve juste après. Moi mobali wana ya solanda sa mobali ya batu ya mama Pasteur Astrid mobali ya solanda tonton Chako ko mone tonton Chako d'amour musane ko linga ba mike na ebi CV na ya Kishasa bien ponga na afia Kishasa na mobali te na mo se na kuluna balalite wa basi balala bandakala basala bandakala bamoni bakokite yango nde babimisiko tolo ba vérité te yo leki na nga fo finga ngai eswanga il faut bimise longi na yo na comparer longi na yo na oyanga so yo kutu muto obengi d'ailleurs ti osana Kishasa olia Thompson nga na olia sol na olia sol na minute na on vivre été non j'ai pas le temps Esther Ngalasi briseuse de ménage. A foutu au combien pour y en a bien lingaka légère, moi si mon légère, moi si mon séductrice. So tala et kaboso mon moi c'est à soif. Oh mon moi c'est à soif. So tala et kaboso mon moi c'est à soif. Et ça les lobelina yé. Moi c'est lobaka bongote. Moi c'est lobaka avec charisme. Pas avec beaucoup de tendresse. Pas avec beaucoup de tendresse. Ola qui s'abattu, ola qui s'est mis bali, que je suis prête à venir. T'as zambé si la kyoko c'est pas tonton Chako d'amour. Et pas tonton la vérité te yo ozo ya ko finga moi sur yo vivre na temps ebele mama Pasteur abatu ayaka na ina ayebini makamba réseaux sociaux te oye ozo finga et puis ozo bato pesi bango matière yango venir en prophétie la mine bimi na chose de bimi na Canada mi bino ba donne-moi ça bino ba briseuse de couple oye nengo ye wana o kanisi oboma mama Pasteur obomete oboma ka Jaco po ya za jigola la ndio na bambonga mike oke na bakina ko beta o magoda na babirwa mikonzi yo mobali pena un homme qui se respecte ofani na muninga bambule belé okutie na bana 5 lelo comme finga na nani na réseaux sociaux na bino batu botaka classe webi notion savoir vivre été moi si na mobali bino ba donne-moi ça bino ba briseuse de couple
oye ndenge oye wana okanisi oboma mama pasteur obomete obomaka Jaco po yaza jigola la ndio na bambonga mike mike okena bakena kumko. La honte de ça, l'humiliation. Mais je vais prier pour toutes ces femmes-là qui ont cru en moi. Vous m'avez vu pleurer beaucoup de fois. Vous m'avez vu pleurer, rigoler. C'est pour cela que je voulais vous dire merci. Merci pour tout. Merci parce que vous étiez là, vous avez cru en maman Esther. Zoa kite, kangamana Yesu, akotele misayo. Na okiopeso exemple na nga moko, parce que mingi na inga opesa bino, ba témoignage na ngai moko, po ezala teke na zolo baka des mots en l'air. Vous voyez, nga moko ndenge naza awa, na échouaki na relation na nga amoureuse ya liboso. Oui, parce que j'ai divorcé. Divorce est un échec. Donc c'est-à-dire na zwaki na ngate na zuite pengako na bamanaki. Oui. Mais siko lokola na bamanaki lokola na zwaki te wana. Natika laka na se kaka natika kaka na se te. Nzambe na lisungi na ye alobi ke non, il faut na telema. Nde asungi nga pe na telema. Lelo na kuta na molonga ni nga mususu. Mama Esther Ngalasi oyo boyebi. Pe tokosa libala na biso sans problème. Au moins ici quoi, ezalaka bongo. Lokola ye mama Esther azwaki te ye pa échouaki. Nga pe kote na nga na échouaki. To se retrouver siko ensemble. Siko échec malamu échec ya nini. Ce na okyo lo bango bongo. Malamu échec eza que eko permettre yo po na prochaine étape ya vie na yo oye babiloko esalaki ke o échoué. Biloko esimba kite wana yo moko o corriger yango comme ça o banda sikoyo étape ya sika na mutu ya sika na ba résolution ya sika ba résolution ya malamu. Donc na lingi pe na exhorter mutu moko lelo relation wana o esimba kite wana toyebi pete pona nini esimba kite etali biso te yo moko yebi mais ça échec considérant que ça échec ozwa kite kotala teo yaza osalanga boy yaza la osa mwasi ana zae bien te mubali wana zae bien te tala kote na yo yonde ozuite yonde mo. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Croyez en Dieu. Tu sortiras de cet endroit-là. Là où tu attends Dieu te dire, te demander seulement reste, zéla, supporter, espère, ne crains rien. Surtout, il était temps, oui. Comme on dit toujours, chaque chose a son temps, donc voilà. Et je ne savais pas que je devais être... on devait me demander la demande ici. Je suis si heureuse d'être avec le mien. Les gens qui vous aiment simplement, les gens qui n'attendent pas quelque chose en retour. Chérie, merci. Merci pour le courage. Merci beaucoup. Merci. Et je n'en prie même pas. Tu vas bien de parler pour encourager les autres. Ouais. Alors si je peux rajouter quelque chose, c'est que j'aimerais dire à tout le monde que merci. Là où tu as échoué, là où tu es tombé, ce n'est pas une fatalité. Je répète encore que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas non plus votre dernier arrêt. Ce n'est pas votre dernier arrêt. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. En fait, tant que tu peux encore te réveiller chaque matin, il faut te dire que si le Seigneur t'a réveillé, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles perspectives qui t'attendent. Amen. Il y a des nouvelles bénédictions qui t'attendent. Merci Nelly. Voyez-vous? Donc,
Aussi, à travers ce live, ma chérie et moi, on aimerait dire merci. Merci. Merci à vous tous. Qui nous ont soutenus. Qui nous avez soutenus, vous continuez à nous soutenir. Vous nous portez vraiment dans vos cœurs. Merci aussi à ceux qui ont eu des commentaires discourtois, désobligeants et tout ça. Nous respectons. Que le Seigneur fasse grâce à tout un chacun. Que le Seigneur puisse te donner aussi à toi ta seconde chance. Parce Amen. que ce n'est pas la fin. Nous, on y croit. Amen. Oui, on y croit. Et pour preuve, on y croit. Et pour preuve, c'est ce que nous vivons actuellement. On y croit. Yes. Et on aimerait bien partager cette grâce avec vous. Partager. Alors vraiment, je nous encourage. Vous saviez que le lot nazo comprendre qu'il y a des étoiles qui ne naissent pas sans problème. C'est-à-dire que dans ton moni, il a dit sur Internet, le Seigneur a soufflé pendant que j'ai dans le banga. Dieu me dit, ne crains rien, je balisais la voie pour vous. Et vraiment, j'ai compris que l'amour de Dieu qui nous a soutenus. Et vraiment, je ne sais même pas quoi dire pour l'instant. On les aime. En tout cas, nous vous aimons. Je sais que depuis la banda live, live na bino, maman Kitsaye. Maman Kitsaye, oui, Kenaïbi. Maman Kitsaye, oui, Kenaïbi. La honte de ça, l'humiliation. Mais je vais prier pour toutes ces femmes-là qui ont crié en moi. Vous m'avez vu pleurer beaucoup de fois. Vous m'avez vu pleurer, rigoler. C'est pour cela que je voulais vous dire merci. Merci pour tout. Merci parce que vous étiez là. Vous avez cru en Maman Esther. Voilà. Nabandi ebela batutouti kolanda awa, ebela batutouti koyoka. Toyoki Manike alobi, Toyoki Maman Esther Ngalasi alobi, Toyoki Papa Jaco alobi. La famille, soyons sincères et honnêtes. Maman Esther Ngalasi atikala koyiba libala mutute. Ezate que non, Papa Nabiso Jaco azalaki marié, ndeba eko lingana na Maman Esther te. Papa Jaco akomaki na ye divorcé, eye kosala ke ka ndenge miteme tutanaka. Lelo mitema eye kotutana bango ba eko kutana bango ba eko lingana. Je ne vois pas le pourquoi bino lelo boko ya kobanda kozongi selaka bino Maman Astrid, oh Maman Astrid, Maman Pasteur Astrid et Mati ekiti me bakabwana libala soke simbite e simbite. Okoki kovanda na ndako libala te ke no soki oza erezi te to oza erezi te yo vanda kaka te ezalaka bongo te koya kokufa. Ebele batu lelo ba okufa likolo kaka batu bakoseka batu bakoloba. Papa na biso Jaco azalaki libre. Azate ke no azalaki mobala mutu. Alors babino o bozo ya na mafinga bozo finga kamate midi soir Maman Esther aibi mobala batu. O e mataki kitaki parce que pas seulement Manike mais il y a aussi d'autres personnes. O bazo ya na mafinga concernant Maman na biso Esther Ngalasi. Mais la famille tozala na mitema s'il vous plaît.
tozala penza na mitema mosusu ava kobimisaka bamakambo tomitalaka nanu bien tomilobelaka penza makambo oyo nalingi nabimisa awa eza na sens to eza na sens te ezalaka bongo bandeko na nga ezaka pasi kongole nayebaka te soki finalement alukaka nini na vie ya batu soki ye kongole alingaka ka batu nyonso soki bango baza ba célibataire ye pe batu nyonso bazalaka ba célibataire bandeko na nga ezosalaka pasi pasi penza ya makasi